esengo ebele koyeba ete botwandi devant baposte téléviseur batelefone na biso mpona kolanda biso à travers notre chaîne YouTube Marinon Nzebo TV kaka na esengo mingi oyo bosepelaka mpona kolanda biso. Esengo ezalaka soki boza wana mpe bozosabone na chaîne na biso ya YouTube Marinon Nzebo TV. Esalaka biso ba vrai bien, esalaka biso plaisir parce que boza wana pe bozo ko s'abonner ebele. Soki olingi omona biso obeti kaka Marinon Nzebo TV so toti @Marinon Nzebo TV okomona biso ya mobimba wana bazo kolanda biso dans le monde entier. To profiter à partir de Belgique au pesa salam ebele et pas papa na biso Breva. Bienvenue Tondi France. Josquin Tondi et puis Togo Sanité kopesa basalam ebele ba oba na biso partir Angola et puis que bokomela nga ebele docteur merci docteur Thierry merci na yo depuis Angola olanda biso pe osabonaka osabona na chaîne na biso partageaka ba vidéo na biso esengo na biso ezaka mingi parce que bopesaka biso plaisir pe bopesaka biso temps merci. D'abord, on a vrai. Nabi maman Nicole Tuela, Fondation NN. Wana poto, wana bandekuno awa, wana kaya ebembe. Bo contacter maman Nicole Tuela na Fondation NN. Akosunga yo pe ba funérailles yandekono yo, famille na yo ekoleka très bien. Wana confiance maman Nicole Tuela na Fondation NN musala ezosala mama lamu kitoko makasi. Merci na yo, merci baola na biso depuis République démocratique du Congo à partir de Kinshasa to bosani kopesa basalam ebele te pa Roli Wakala depuis Kinshasa. Merci na ko s'abonner pe na kotala ba vidéo na biso. Merci na yo maestro, merci mango koto ebele. Wana na Congo central baonos balandaka biso topesi bino bambote ebele boza tellement ebele que d'être baï que soza mposa nango okomeli biso tokoyeba kobwaka yo pe tokoyeba kotanga kombo na yo na oyo nyonso olingaka. Hervé Nzinga depuis Kipese babi oza mposa okatisa suka solo kende na salon Hervé Nzinga esala o bien makasi okatisa suki pe okosepela merci. Nakati Kipese bino nyonso ba honorable député nyonso bambote na bino pe ba oyo bokomelaka biso bopesaka biso ba reproche toza wana ebele d'action makumba merci na yo basalam na yo ebele merci toye tolobi tokolekisa makambo oyo boete il faut toloba quelque chose affaire sextape esalami na Kipese. Une sœur a été victime par rapport na yango. Toye te poto lobela ye mais toye poto kobenda matoi ya biso nyonso bana basi partout to olanda vidéo oyo bo s'abonner bota ba j'aime bota ba like bota ba cœur bota ba cœur et ça la biso bien tolingi te ke makambo etikala ka boye tolingi pena to landela ngo toyeba kopesa ba jeune fille mayele yaya ozaka na mobali bas sentiments et cette fille a fait ça par amour. Oui, ce que j'ai compris, elle a fait ça par amour. Mobile a 5 vidéo, elle s'est tapé à nudité nae. La fille s'est filmée seule. Elle s'est filmée. A tindeli mobile. Au tindeli mobile. Ce qui peut pas bébé naki. Ce qui peut pas boya naki. Ce qui peut simba kite. Ngana yo moyen to eba. Subitement toyo komona ba vidéo banzani na internet vidéo ya nudité ya mwana mwasi. Chère sœur, je sais que avant numérisation eya babolingo ezalaki avant to komona ba internet to komona ba téléphone to bande kolingana mais niveau nudité comme ko panzana pona bande ko na biso abasi e comme ça passe oko leka te sans que omona ta libela mwana mwasi oko leka te sans que omona sous-vêtement mwana mwasi oko leka te sans que omona ka mwana mwasi lati mabe to
toke wapi chère jeune fille, toke wapi ba maman na ngai. Bolingo eleki sentiment bolingo otindeli ton homme vidéo. Voilà les malheurs ndenge ye a exposé yo à la portée de tous. J'espère que avant que mo bando otindeli ton bando linganga te. Soko linganga ngai, il faut otindela ngai, il faut salela ngai vidéo pona ndima ko linganga lokuta. Omoni muto oyo alobaki yo alingaka yo tala siko otindeli vidéo tala siko vidéo na yo ekomi à la portée de tout le monde. Wana lingo alobaki alingaka yo. Les hommes sont des menteurs numéro 00 liko nango baksi lokuta baksi matoi. Oui, parce que ce n'est pas gentil, cher homme. Ce n'est pas gentil, chère sœur. Bon, peut vous exposer à mais ça n'a pas choquant. Ça n'a pas passé ma casse. Ils a pas signé ya bana passe. Donc même ma jeune fille mususu ba se suicider, ma jeune fille mususu ba comme pas bimé comme ça les pas si a comme qu'on s'enfermer, au moins après carrière né baby parce que vie physique ba tout ba moni OK. Na spiritualité ba osko ba tali yango. Na likona yango ba osani. Bo batali nzoto no wana bamoni nzoto no mobimba libanda likona ngo ba osani. Comment est-ce que nous tous exposer ba nzoto na biso? Ozo photo kangami na sous-vêtement pamba oye o publier. Ya likona ngo wana okanga mabongo eza nini? Comment nudité à moi c'est comme on a facilité. C'est pourquoi les hommes ne nous respectent plus. Parce que bah on a besoin de facilité. Pas mon a caleçon coûte à onyo quoi maté. Ça fait pas la même moi biso comment on a caleçon moi c'est onyo comme asouté. Facilité. Tout est devenu facile, chère jeune fille. Est-ce que nous pouvons changer un peu? Numérisation mais la biso ba sentiment pour la terre. Nous quand que battu ba on a nudité non on a ba OCP nango. Il y a des ceux-là qui sont contents. Il y a de ces gens on va singa ngo ba sepeli. Mais ça ba tout ça li passe, ça li mawa. Ya. Évitons ça. Soki a biso que pour la qui sait que olinga ka yo tindele ka nudité lo bato boena na biso kasi. Pour oya yo ozaka ya yo. Oya yo a okende te akezo mutu musu oya yo a otika aka ya yo. Yango le jeune fille tozala mayele. Numérisation mais la biso buzoba te. Numérisation mais la biso ba sentiment pola te. Numérisation et même la biso ba makambo buzoba te chère jeune fille. Pourquoi on doit exposer nos corps comme ça? Tu crois quand tu te filmes comme ça, on se filme au tindeliende à sepeli, dans l'ingio makaso bati su koningo makaso. Lo kuta na ye. Omoni ala tsoko ka lobi ka linga kayo. So tindelinga te se ko linga ngate. Ngana linga kayo. Na sala la kobo, na zongo sa kobo lo kuta na ye. Omoni na ko linga likwa ko linga ninga sali o buzoba. Ninga poti o buzoba. Est-ce que biso ba jeune fille to ko zo maile te? Même kokanga kaka ne fiske photo. O kangila ko kani. Okanga photo kaya nini? Photo ni oza na douche ba msusu neti ba msusu atala ki dernièrement ya bana IPC asa na douche azo mi filmer ndenge azo sokola ndenge avandi na chambre na ye azo komisa misapi to lobata bongo azo se filmer ya Android ezo memela biso ba problème. Android ememeli biso ba problème. Chère jeune fille, tolingi ko changer te. Tolingi nyonso, même ba vie privée na biso nyonso comme exposer na internet. OK filmer okangi photo. Tu vois que publier. OK sali boy. On a peut-être un problème te, mais problème ya kokanga ba photo ya nu. Okanga ngo sur base de quoi? Otindela après qu'on a likola ko tindela ezani. Na likola ko tindela ezani. Mono tindela ki yango yo pesa qui est confiance otindeli yango omoni comment est-ce qu'il est exposé yo comment ça bimisi à la portée de tous après le ba olingao musupe mobali te mutabimisi yango
téléphone ekokufa téléphone ekokufa opesi bareparter baza na mitema mabe baa na besprit mabe akontrole ntina bacorbeille na yo akontrole ntina nini na yo amoni bafoto no wana apiblie ozomona. Évitons ça. Évitons ce genre de photos dans nos téléphones. Évitons ça, chères jeunes filles. Numérisation, mais la biso que numérisation comme c'est sur le quoi, nous sommes la culture, nous sommes des Congolais. En plus, nous sommes en Congo central. Tu vois, le site est belé. Ou quand on photo, il y a nullité au titre de la téléphone. On peut ça, ni du coup, on a ça, ni. Et ben, la plupart comme curieux, au moins, on a aussi bon, on a basu batali. Ya, bon, on a niveau tout le maudit, bana, tout le lokabana na biso. Bana biso, baso, t'as la nullité, na biso, t'as comment, maman Zalaka, nos enfants. Chers jeunes, nous devons changer. Ces comportements, il y a qu'on se filmer, il y a qu'on kanga photo, il y a qu'on salanine, il y a ba nudité, sous-vêtements, pas bayon no kanga mi photo, au mitié. Au mitié, les pensos tongo tale, mais là, bandouta, nous tongo peut la salité, mais au kangi kaba photo, au tien internet. Sony, honte à nous vraiment. Ce mindele basala rango wana bango. Ce qui bango ba s'expose à wana bango. Mais biso au moins, tout garder l'unité na biso étant congolais, étant au bas na Congo central, tout ça ta bato luzito, tout banga, tout ba oya les a biso te. On les a culture na biso te. Biso ba congolais tout ça la kamakambu wana te. N'est-ce pas maman Nicole Nsuele na yebi ke bino na poto kuna bomona mona na bino ngo bino na poto kuna isala mara ngo eza culture na bango et message na ngo bongo. Mais biso awa na Congo ce n'est pas comme ça. Et culture na biso te. Oh, tokokai na bango te. Oh. N'est-ce pas que tokokai na bango te? N'est-ce pas que tozande mona bango te? Liko na ngo tongo kanga photo na nu ya na tongo kanga ngo liko na ngo zani. Tongo ozo mi coach mi sape ozo mi sala mi loko na liko na ngo kanza kani. Yango ki bonumbe makasi, yango ki ndumbe matina niveau likolo. Ma fille tolingi ko kanga makolo te kama makolo ofungama. Yakabaka vonda. Oula. Ti wapi to meme na makambango. Ti wapi to ke na makambango. Ti na niveau ya ko kanga ba photo nu. Ozo mi simba. Oh son eza soutien. Franchement. Tout ça kasu sonité. Pourquoi ça? Pourquoi ce comportement? Pourquoi cette façon de faire? Pourquoi cette manière? Pourquoi nous devons faire ça? Chers Congolais, nous devons changer. Il faut changer notre comportement, la façon de faire, façon de voir des choses. Et vous allez bien. Au lieu de tout ça, ma kamloka batu nyonso. Le quoi intel a kangama ki photo na sous-vêtement, ngape na kangama photo na sous-vêtement, ngape na la ki sabango. Ya yo mi la tseto mi sambwisa. Liko nango bakse kindoki ba bakselo envoûtement po okwa kokoma susu muto kobo makasi. Oh! Ba occultiste ba otala photo wana, ba occultiste ba otala nudité na yo, ba occultiste ba moni yango, oyebi liko nango balobi nini? Yo mona no sengo. Na su ba j'aime belé. Batu batalinga belé ba commenter belé. Ya. Oyebi na likola batu ba commenter na banani pe ba commenter. Na ba ndoki. Na ba nganga. Na ba occultiste. Batali nzoto na yo. Likola nango yango kindumbe zo ya lisusu ezo mata lisusu degré nango so ezo ya su makasi. Parce que biso moko tozo lukango ya bongo. Tant on s'exposer, tant on mitiki oluki ça manine. Oluki ba bakso kindumbati. Pour ça ngo bien normal, pour bando tine la ba photo bien. Évitons ça, chère jeune fille. Chère maman, musuku ba maman mi bimba. Pour lingi mobali, mobali ba koma liko, pour soko lingi ngala kisanga. Non la ki sote. Oh, mon ngo live sili. Oh, non la so liko na ngo pona la so pour ça na nguni. Obomba na téléphone na yo musu pe olakisi o eroti na bongo moko sama na ki atindi bongo ya bombi zoka c'était un homme marié akomi kuna mosi na découvrir ango a publier la jeune fille en question eza mabe
biso pe bato tozwaka bafoto moninga atindeli yo par amour bolingo alakisi yo bolingo atindeli yo ozwi opiblie yaya oyoka ata motema te. Pourquoi les Congolais nous n'avons plus de cœur franchement? Soki atindeli yo foto wana eza par amour parce que yo lobaki na ya soki alingaka yo Alexo preuve ke alingaka yo azwi nudité na ya atindeli yo opiblie ka mpo na nini okoexpose même si bobebani même si bozalaka su te même si bopanzana yaya ozwa foto na ozwa opanza ngo na miso bato nyonso oh même video bato nyonso batala mpenza. On n'a plus de cœur oyoka ata mawa te oyoka ata pasi te oza mpe na bandeko ya basi okokanisa teke nga mpe lokola na osala mwana moninga boye nga mpe baosala ndeko na nga mwasi makanisi wana eza te ozwi kaka na sentiment opiblie parce que motema na yo ekomaki deja mabe parce que asalaki yo mabe moko songolo pakala. Pourquoi on ne peut pas pardonner? Pourquoi pardonner? Pourquoi pas pardonner? Mutu asali yo mabe olobi nzambe kaka sunga me kala esala makati kala mpe bamama na biso banda kolingana ti babolingo ezalaki ti me babolingo basextap te babalana estce batindana bafoto banudité baza ndako moko estce tuna bango bango baza ndako moko wana batindana bafoto ya nudité mpo ala soki alingaka atindele foto ya ndenge aza nui wana non non il faut makambo esila chère jeune fille il faut esila par sentiment otindi photo sentiment moni place sentiment ememi yo likolo nango sentiment baexpose yo likolo nango bazwi babebisi vi na yo ebebi sache le ke ndenge bato nyonso bamoni yango mutu nyonso te amoni yango na mutu atali yango na esprit normal eza na bato batali yango na contre esprit eza na bato babulele yo eza na bato mpe basali yo amour ndenge atali bongo ndenge aotala video na yo azokouche na yo sans ke yo yeba spirituellement physiquement on comprend. Les gens peuvent regarder ça, on normal. Mais oh batalaka ngo na miso ya. Et puis nini basali yo, et puis combien de gens même si va coucher na aucun façon tali vidéo na yo. Nous autres nous sous normal, des sous bien spirituellement, aux sous malamu te ya. Yo mutolinga ko exposer ba photo. Yo mutotinda ka par amour bolingo mutolingi yo akolinga te otinde ba photo bongo. Alingi yo aya komona ngwa live soit abala yo amona wa live soka komona bake po linganga na sepelo lingo so na vaninga moko natala ngo lokuta na yo. Chère jeune fille, nous devons changer. Chère jeune fille, faut tout monde makambo autrement. Chère jeune fille, faut tout tala makambo autrement. Oui. Donc tellement qu'un tel a sala kiango un tel a sala qui sextape un tel a mi filmaki apena mi filmer na mi tande na zala zala non bien pour mon onka faut mi filmer tango sala ngo vanda na chambre mo bena la tablama o mi mona te koza bien so mo tango beso mbaki tala munene so mbaki tata munene o tina chambre wana uto sokola olongo bilamba no so mi tala bien au lieu mi filmer. Laisse-moi vous dire, au lieu de me filmer, so ba kitata moka munene mulai, otina chambre na to mo uto sokolongo de la mano so mitali bien. Po minu molingo mitala, bo mi mona de bozali. Oza mo mona ko za mabe. Oza su na yo te. Non. Za su na yo, muto alingaka yo, akolinga to exposer nudité na yo. Muto alingaka yo, a osengo ba photo wana te. Muto alingaka ko sincèrement a peso respect ko respecter yo, pas ko exposer au bongo te. So mo muto comme na niveau ko exposer mutu tina niveau wana, ça veut dire que alingaka ete, aluka ki ka po sakana na e, ase so baje pas exposer yo. Yo pe muto zui tan exposer muninga yaya. Na exposé na sambu se na lakisi ya yo lakisi ye oui o sambu si ye oui justice nzambe ezali yo pe quelque part okuta na muto ako exposé yo oui babi tout se paye ici bas 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 so kanisi ke oyo zo sala bat ba oyeba te oyo sala ka wona ndeti yo za parfait yo no za na mabete yeba ke yo pe tour na yo ko ya osali muninga mabe muninga leli cette jeune fille azo kamawa et si kazali na ebite elle est comment ebite azo se se consoler comment qui le console na yebite na oluka na joindre mais eza moi difficile na yebite na neza pembe na consoler parce que ba bloka boye et puis ça ba suicide puis ça ba stress oui asali yango oui c'est notre sœur on peut toutefois condamner oui asali mabe mais toutefois faut apporter
kimia pa na ye. Parce que Nandenga côté la vidéo, moi j'ai compris qu'elle a fait ça par amour parce qu'elle a aimé Mutumoko Boé, Alinga ki Mutumobo Asepela ki Mutuana, Alobi na eke Atindelenda Azoki Atindele ki. Et ça mabe oui, mais pour l'instant, on peut pas condamner notre jeune fille, on peut seulement tout éviter qu'elle soit mayele. Azwa mayele. Mayele et matasusu. Prochainement, mobile alingi yo, ayebiso s'exposer bongo komeka susute notre sœur. Komeka susute parce que bazane na bolingo na ote. Alingi yo kapwa sakana no parce que muto alingi yo vrai, akolingate a exposer nzoto na obongo. Muto alingi yo na bolinga solo, ako exposer ote, akolingate ba doso ba mona nzoto oh ye. Azobenga temple. Mais yo exposé nzoto baba tunyoso parce que tu as fait ça par amour. Par amour ango ezalaka subongo te yaya. Sois conscient, chère jeune fille. Non lo banaye non lo bape na biso no stotikali parce que loko eko comme na pe biso oyo. Eko comme batunyoso mais il faut tous à la vigilance. Vigilance et les kamayele na biso. Tout na ye so ka biso ke olinganga te sorti ne biso ba mama na biso akala. Balinga na pe baza banda kumoko lelo ba 60 ans de mariage, ba 50 ans de mariage, ba 30 ans de mariage. Na tout ni maman mo n'importe na bino na bonot na ba photo ba ni obite. Mais bana ba 30 ans de mariage, bana ba 40 ans de mariage, ba tina ba photo ba nuité te poani. Ka biso n'importe na biso ki lelo. Ba jeune android ki lelo onde yango so bomba. Qui lelo onde yango so sepela te faut tu peux ça biso mo bana basi to comment ko exposer banjo to la takama be okomona ka mwana mwasi nyoso alati lo komo place mo ka fo ebeba moi li dousu moi nini moi li bou ya pourquoi tu dois t'exposer comme ça pourquoi ko exposer devant batu nyoso bongo pourquoi lingi nyoso mona nzoto na yo après ogane nini tant amonyango aogane nini tozwa mayele chère jeune fille yaya yo ba exposer ki zwa mayele moninga pe ba exposer omoni ndenge moninga c'est salami yo pe place ozobi na zwa mayele soki alinginga senga photo se kalinganga te yaya boya ye alinga kote alingi kaka zwa photo no pa exposer na miso bato nyonso era kozwa ngo asali yango buzo babongo asepela beti bango place azali parce que monde le sana ngo bato mutema bato eza su malamu te na Congo mitema bato eza su bien te to lingani te toza mitema mabe to mitema mabe ti na niveau zwa photo muninga o exposer o zwa vidéo muninga o ti internet olinga te nous avons plus de cœur nous toza na motema mawa aoyoka mawa yaza makasi zala forte tu sais que ça la capacité tu sais que ozana ba stress je sais que ma conséquence c'est qu'il y a belé plus tard mais yo ngana osenga yo la vie continue liko nango ozana vie donc après tout ça il faut luka basa nzambe ba sambelela yo après ces temps il y a difficulté tant où il y a pasi tant où il y a souffrance tant où il y a stress luka basali na nzambe basambelela yo c'est ça conseil nga na kopesa yo notre sœur conseil nga na kopesa yo yaya est-ce que nous solandi biso ba ono so basa exposer bongo na ba sex tap so kotali bongo la majorité ba vie na bango eza malamu suti luka mosala nzambe ya bien parce que baba sala nzambe ba pétage pe bazali luka ya bien asambelela yo pour vivre ezala malamu bezwa mayele changer to kosolite soki olingi alingi yo soki olingi ye otindela ye photo kosa basute merci na roli wakala depuis Kinshasa merci na bienvenue ngangu malgré lokutano komo koma makasi merci na bienvenue Tondi depuis Belgique merci na Joski Tondi merci na Nyora Tondi merci na maman Nicole Tuela na bi fondation NN maman Nicole Tuela fondation NN Nicole Tuela merci maman merci na docteur Thierry depuis Angola okomelaki biso le besoin pour ça mabanga likolo nango to pesi mabanga belé to bwakeli yo ba fleur belé merci amino so s'abonner la chaîne na biso olingi to bwaka bino okomeli biso to na posa to bwaka batuka na ba sentiment okomeli biso na la prochaine vidéo na biso to kozanga te o jeter le caillou
Donc, on voit que le moi caillou, pour ça, là, au grand garçon, et ça, là, au grande dame. Boyede, ça là, bien, boyede, ça qui tout, là, là, caillou, c'est pas congolais. Congolais, na caillou, atikate. Merci à mon papa. Papa Nzebo, Simon, ma maman Astrid, ma deuxième maman, maman Matinda depuis Belgique. Merci à mon oncle depuis Belgique, mon oncle Joli Dina. Merci mon oncle chéri. Je t'aime beaucoup mon oncle. Moi. Salut. Ma nièce, Kende Western. Merci mon oncle Dina. Je te salue à partir de Belgique. Merci à mon grand frère Gelo Kinsala depuis Matadi. Merci à HM. Hervé Lueso, merci Nayo. Salam pe ba gros bisous Nayo et belé makasi. Merci na binonyo so ba les brancher Chevador. Une émission Miroir des stars. Chevador, merci à mon fils Valérie Michel. Merci à Franck Mbongi. À réalisation Ernionso, merci Nabino Nyonso, merci na confiance au bozo tikate kopé sa biso boza la akawana. Merci ma petite sœur docteur, babi yaya docteur yeyo. Docteur Melianzebo, merci na yo. Depuis Kinshasa à mes enfants, elle est Loé, Elda, maman na bango Alex Malonda. Yonde maman na bango, likona ngo yonde. Obolo sai mokili na yo Marlette Malonda depuis Matadi, merci. Na Daxon Makumba, merci Yadakis. Merci na yo. Ba gros bisous na yo ebele bino nyons. Boza ebele wapi. Na moni bino na statut bozo koma. Bino na yeba te ba mso na bosa ba kombo. François Alice ndenge ngo ya sana ki. Vous savez liste mabanga. On va vous jeter les cailloux ici. Merci. Bon s'abonner, bon partager vidéo, bon liker, bon aimer et ça abisso bien. Toza wana prochainement tozo est sur le sujet sika. Oye ko sabino plaisir. Oye ko sepe sabino. Merci. Mango koto nabino basalam nabino dans le monde entier. Bisous.